Ah bon? Anyonye azalite nani akangi porto ko kanyonyi soko batikile atika kanda ko neka ko yobana nda kwa mulinga mon frère montoyo autaki tie sansa ayilenga mwa tusaba sikoyo asukudi bilamba na yori atanda kuna ayikutanda ngwa donc bana kisasa biwa bana rawa bayaka ibele bayaka pensi mingi bayaka kuluka mwa jamana ba bayaka na ba ngana kansaka ngamo mna koma awat parce que tout le monde appelle ça même combo sans rival na kaka na ba faire ya ngamo oui la retard mon frère na bumaki nkulu ya nsamba nzambe na luandi ya kotibulungana katidi rajibusu tata alwali ata mwa morceau tikeli ngai te mon frère mais na lubi na retard vraiment na di nkulu wana tala na ata mwa mukeso geza talo na kota ki pona tala sokiza dina pesa yo mon frère eloko te tikali izaji susuke bongo nani chef coutumier na bino pesi ata quelque chose nani kolomboka o pesi ata eloko te kulumbuko na pesa yeni uyibi secret za kana ntulu ya nyama naji kulu ya nyama uyibi tangu tuzalaka kukula bankoko bazako kusa brebyo mwasi akukuja nzombo te akukuja nkubate akukuja nini te ngolate ko yibike bilengi bumba nakiwana papa bongo yo yebite ke wana za ba droit ya chef coutumier il faut ko pesaka parce que ninga eliwana koto na village bobimba oyo yene mutu azoko konza village oyo soko zo pimela ye ba biloko oyo sengeli pona ye okoya uza ba problème pa quel problème di ye mukunji ya muko ngatata na ngazara gina mukunji ngandena zaona za di prince atoke wibisa mukunji mbuka atoke kufunda ngasiko na jaki nkulu na buku pesa yentulu na makulu akenda na ngawa nazo peso conseil parce que na yebi ke okoma lokola ndeko na ngai pona kati ya kini kuna noko na yo to solaka bien quel conseil papa teluba quel conseil ye mukunji mbuka avandi na ndaka na ye koboy fatigué na kokubina ye chijingi isikaza dia yuka paresse
bantu bakotaka nsamba yukana itsa yo bantu bakotaka nsamba bankunki baswi bantu tala bankunki azamba nkunki munene lukula kambuma ya ntumbela nkunki mubimba soko asiyo na nzutu me ata uti ventilateur ata uza kupopola azaka pembeni wana fozo sani ambela ubamba yepo akufa bayoni aluki problem mukunjambuka siki ngapena sali mwana mukunjambuka yango peto na yeli fanda to sola alors yibisa nga problem uluba mukunjambuka ovivaka boyawa mais tala eloko nga na oloba na yo kalombo eloko nga na ye koluka yo awa oza ndeko na ngai en tout cas bavoyage na ngai nasala awa mbalo eza vraiment très difficile donc nayebi te nasala nini na bamarchandise nyonso nake koluka nazomona vraiment yango te naza na besoin ya masangu ezomonana te de nauti kozwa mantete nazwa mokutu wana na ngambo kuna epai oyo tokutani na yo wana mais problème ezali te yo okutani na ngai kika mwa kantu kubyanzo oyo oza nango nga nakwata na bambuka ya pembeni nasumbili yo marchandise nabumbili yo ntango kuya ozwi marchandise na yo oza komitungisa mampamba eza kuti likambo aumela awa te ya kobomba ba marchandise na depo te donc nde naza boye mpona somba marchandise na ngai lelo mpona zonga kini ozo comprendre mpona zonga kini parce que mpona kutana na Anisha Lova mort na William Saela la force tranquille donc bango bazouta na poto donc babandeko na ngai foto kutana bango vraiment so tomona na bango te aumela te na kisasa te problème ezali te okulu oza presse okuzunga marchandise ya presse kuzwama te yo tika ndambo oyo oza nango yo okei na yo soki osololi na bango yo ozunga okukuta babiloko na yo papa sikoyo tolosala nini yo mwa vere ya chibuko eleka pete otonga nzota nini chichampa to chibuko oyo epesaka banzuta Si ngafana yabo masana ngai Serge DiCaprio autosala mo ane Enzo anniversaire mais toi les combien de personnes 8 personnes ah bon si mais ouais nga je me suis vérité c'est l'anniversaire bataki ça na manette na yo olingi bilo nyoso kala nyoso zuba manette na ngatu mais oya ozo linga 8 personnes yo kaze tuzaki bana nani webi edoka ungu leka te ufilm mbele wana pili mpaka na ngapna kuzala na mwasi na ye na sika ungu iso tukala tuwe na mesa wana tualaki na moseka musgen yebi kaka donc bango basero mpena soko moni na Paris bakara ba grand siko petite sœur na ye abetaka yoji na yoji get mbab leki ona kosepelisa yo ya solo anniversaire au Coco Chita lumière à lemba to ya France a ebisenga kasi tu na soko 8 personnes to alaki banene bana kasi bango to alaki na bango tu mais oui nga kanse kutu Coco Chita akosinga akoso poani ye akokosa anniversaire ngo ezali mobange mais bino nde wana kini bolingo komisa makambo tu ya concurrence papa Makaya eza mokolo no yo bota papa Makaya mama moto nde dongi dukuna na mosula jambo dongi da kasi tiana message tela siko ndenge okauki awa ozozonga mwana malamu yo mumpe bato bazala te ndako ekomi ya bino na ndenge onona aza lokola chambo te okomisaka ndako ya bino ezani patro ye moko kisobe moto abandaki ngai yango kisobe nini yo na ye boza ndenge moko yo kana si ozosepela na po ezanga te eza na ndako ya janvier suzi ale osali bozongisi mpe ozaka na ndako atoyo moko pa Makaya taba 10 000 yango oyo c'est n'importe quoi ça non c'est trop au demi patron ifyonu ki kufyonu ezalaki ki mais trop c'est trop ça oui c'est trop oui quoi donc nachiango monga bien
Ah Papa, c'est du macafoniari d'autre part. Hein? C'est du macafoniari ça. Parce que 2000, c'est Missoni. Mais c'est du macafoniari ça. De n'importe ça. Oui, chef. Donc c'est ma capatofonia. Et ça là qui côté à Mbobolo. Pourquoi Mbobolo nde yango mukie boyo. Boni boyo papa maman na Longa. Évacuer là. Oui. Lis-moi. Et puis tu as la table monoko na yo. Zomona na peno li aussi tala. Ke. Biloko ya lobi mama. Tala lo ba kata ba mbongo yo linga. Yo ki la ba mbongo. Eh, chef. Longa bala moko. OK, dis. Na alias pe na maboko. Na mwasi yango wa. Nina. Oui, chef. Pour charge à battu na oyo. Donc na pa na ngana limba merde à boité. Nazo uta poto kuna ya au na ya kupema. Et non na ya nazo suba charge. Ya pa pamba na tsana mutu na nazo kupema s'il te plaît. Oui, puis aussi c'est pas aussi c'est le biloko nyonso tale mesa ko ezaki avec. Yoki. Donc toza na sentiment mais bazo toki makasi na éviter ce qu'on sala. Bengana no mususu atala. Hein? Papa Makaya! Eh, pardon en tout cas. Papa Makaya! Mama! Eh, papa, boni boye. Bako bema bala moko te ondima. Na banda liko. Kende otala kuna muna. Bazo beta porte banda kala. Boza ali binono. Isobe kasi makambo wana ezali ya ye makambo. Mais bazo beta soka zali afungoli te pona ni. Ni tala na lukuna. Ye pe fa ya kusaisa kanga pele. Nazo bozo répondre ngai na muninga no. Allez, kende. Kende na luko papa. Kende na kotela kuna boni boyko. Ah? Kasi mama usimba po na banda kulambela bango fufuko. Yo ulamba konzo wito. Non. Salaud. Ya! Kisobe! Inapoti. Usaibu, inapoti basa kujeta. Yo yisanya. Bongo yo za kusalini. Yo sugira kuna uyu bimapani. Ah? Est-ce que makambo za kusali c'est normal? Sentinelle là là. Ah, zunga pa uti. Fungula nde porti. Zila yope. Ah, zunga. Uzana volontaire ya pamba musalo yibyangu. Ai. Kuna Nani bo? Yonge chama. Zila! zira nano. Kenda kufungula mtu yo. Ba kende ko. Ah. Mena kende kunisona ni atisi ko mkosi. Mikozi nini yo kunyatizeli wana? Shwango putiaga shwena muna kasuzana ngutie? Wese batikile yo libanja wana nyoso. Tikila makelele. Kenda kufungula nde mutu na kutika te fungula. Iza musala na yo. Boniko? Lubaka. Fungula kata fungula. Lubaka. Na fungula. Atinda kinga uyo kufungisa kama musala pamba. Kotsa. Kutuba pamba kufua kula. Papa, kala na bandi obeta porte oya ofungola te. Kati ibunga ko fonga. Aba fongori yo kutite. Lubaka ulala kina yo. Luba verite. Voilà. Na ikoti lubule ba mutu soka utiki kodi soki wapi wapi. Yo yibite kotizana sexy yango mkuru. Sexy Omona pa fanite. Omona na fanite. Kasweza biloko ya. Yo ukanda conseil ya fani. Omona kaina out. Papa, tika makambo wana. Sentinelle alalaka era musala. Alala kina yina itokwa. Bino bozela vieso atiki ngwa ya bolongwa Kaso misala. ukonda. Batika wana bisu. Yo ndo za kuyawa. Ya na yaka ndatika wana bisu. Ukonda. Yo nda munoko muto kubuma yo. Madia. Yo kalaka kaka bo. Lelo kudia te fufo na ulambo kudia. Madia. Yo kubimate. Nani? Beti. Kamuto na isina na beti. Yo chokuna utanga kwa la vinga pina na ukare yo. Mutu mbimba msala ulamba ka batu bari yaka.
Ozali bali. Kenda kuna yibi. Katukapula kama na yo. Ah. Yango bakamaki ye na soutien mama. Ayibi soutien mama ari atina sak na yaka ndana. Yibi. Safi. Mais yo yebisaki nga papa naza camarade anoko no miti. Yo ozopesanga faute. soka soko lobi camarade anoko nde na betima bo ye noko nde aza ndenge ni bango tu ndenge bo Mais faut comprendre mpe bakomi deya mikolo. mais siko eloko oyo ozala kaka Ye moko aya lokota yango bongo na lokotela yango. Aya lokota yango. C'est adorable. na bia bino problème na bino ezala nini yo likambo na bino nini na moto na porte nazotunda yo problème nini na moto ya porte koswana sona Ye moko kisobe aza kuduka makambo. Ndenge ya kubeta porte wana. Rien du tout na voir, donc rien du tout. benga Kisobe. Ils étaient fous. ramasse moi cette Nani truc na ya kolongola yo yango be patron. Ramasser, ce n'est pas volé. Yakaba kudema yo. Ulongola ye, nazana mu. Na yo pe kolongola. Yakaba kudema yo. Mais ça ne peut pas kudema yo. Nabinga. bien poli couillon Patron ici. dit Et si c'est vagabond C'est ça. sapristi ferme dit na bia papa bino bolingo komisana na koma age moko marango na bino nazonga nozondimama na mutum tutukia. bosiko eyebisanga problème nini bino mbale tout le temps bato bakofanda nyeteka toyoka makelele Surtout yo papa sobe. Kolona patron masia na. dinga masia na Kwa mafuka me. telema loba siko problème nini boyela bino mbale Likambizabu yende azana mtu moko alinga kuchaka ngai kaka maleleste. Sunga na utakuna na kipa makanga ite na yetu na akipana. Ena patron. Ya yibika musalo ya usana awana usala. Ngana kusepela na ite. Po ye mutema mabe ose planete pona po ya za badesavantage. Yani Ngana kana avantage pamba yeme badesavantage. Ye kulia kaka. Kutina tindakai makambo mbongo kutimsakai. Ngai kuna kapo bato ba ulala ngana ulala. mutema mabe okoko lia mkomso désavantage ba ebiso ndenge asala ka lia keloko ye soka le yo polia ko Basa pato uza pati pui. alobi eza mbala suka naza pour mutu te na bino mbala ninde boyokana Papa te. Ngai, papa, ngai. Attends yo moko pe papa sobe aza na raison. Raison. Aza na raison papa oyo. Auti na tina ke nyama ya 2000 francs. Tala morceau ayaki na nga muke. Ya aza na Usete raison. bisumbama, usete bisumbama. Ngai na kubomi. Usete biso. Patron, nga sikoyo na kubali kutete na biba verite. Ntabizalaki nango ibele wana nasalaki nde magwei. Ntaba donc Lubana, solitaire Lubana. naza kutumba yango sikoyo. Mbala moko kutango na un moment donné, moi je vais un moment donné. So you bata ticket. Un moment donné, moi j'ai venu passer pour côté l'autre. Un moment donné, l'autre, il est venu en haut. Un moment donné, moi j'ai vu l'autre à la bouche. Musuni azaku bien tabawana. Ay, nakangie na musuni na muno. Ngai na boya kikaka amudi prochain. non na comprendre Nakati yote patron. Rikambo ya ndengwana. Patron soko vraiment wakana swisi na biso kotela nani. Ya yi atiki ntabandangwana na mutu. Ezalaki na mutakala na ngo. Yukanga. Nani? Ngapi na mkaka na mtakala ma. Yukanga na api na luba. Na mutala ko be na mutala. Mutala wa na. Nyawa yi. Nyari oyi ntabati. Nyari kujwa ngari no. Nyawa yokusimba tawante pa ngana saka yusaka awate. Yokukusimba tawante. Na binga nyawa kimi. Bongana munsu ko yuka. Ne tsike tani nyawa yangu. Ngana yangu. Ah, po yo nyawa, yo na nyawa lo bino mbale bozobati mabe bomutu mutu siko na poste na vite na basalite na yako pamsa ondoki. Patron yende fateka. Mukolo na kuteta. bila na bibolonga bino mbale Mukolo na kuteta yo pikizali. Na keta mutata. Kende. Tangu petite sœur na yo yake kuna na pauti ngaza yake ya kulala. Kulala wana ndio la pamba te. Bisu usana ibembi. Usana ibembi. Na leo ana yibisa yo lubi po uganga nganga lubi tika na kele. Ya wapi na tika makele. Na tuzana ibembi.
na gere oyo adimba bomu ndeko na nga moko akenda na kongo wango po nga naza mwana mobali lene de la famille na biso ye aza lene moko ya mobali lene nga naza mwana mobali oyo nalandi lene la bouche de la famille sikoyo mwana mosato le manteau na biso ayi mutu avanda kokona na ndima mungo kongo ali akufaki na masasi tuyuka sango banda akufa sango tuyuka karubi na butu sikoyo mwaina kanda na famille putu sa matanga zaite ya mwana ngana daga na nganeti na konti ya matanga na mungu matanga na nusu wewe uko sana na kupanga ngai libanda awacho mwaizali moyen zate moyen nini lobo ya nini so yeta ya même mukuru oyo kuya na choka sanga no ya depo oyo mukuru yete to remplacer mutu musumba na mukuru kola yoza na bezo ko mais non je n'ai même pas de ya bon nina te mchucho kufa susu ça va soit ta kufela na mutu mukuru makama kufela si la pere mais en attendant to remplacer mutu depuis salaire notre kokata mo pona mona ko mosama seki na musala na shobu ta mtu wana au kufa na hivi oh mae avanda ne tapi bolingo bomela nga mobali bonini yango monsieur affaire nini batikelo gérance okoki kogere te lokolo nakufi te oye susu okweyisanga mpona kufa na tension c'est ça problème oyo les amis nayaki papa nde mutatinda ino parce que tokomi na moma elanga makolo na ye ebandi kovimba rhumatisme abai soki moyen eza oyo ekele mwa mbongo po asomba bakisi wana po yamela yo nalingi koyoka makambo mbongo na monoko no te liboso na ngai oyoki soki makambo mbongo kende koyebisa papa aya ye moko libanda papa nde muta alobaki naoenda kaka quel imbécile salaud ngulu ngomba bima kende kuna mbala sura na mwana wa tuswala makolo no ana bi pamu imbécile salaud kuna eza mbala sura na mwana wa chama kololo mwana mobali mkono kuna musalo si akota lisiswala imbécile muyibi mpona komona te makolo awo soko kotise na yo boye kanga porte toi akota lisiswala fungana noki sinopitali boko fongola ya mtu bakange wa libanda ozosana nga bate fongola ali mkono komona ye awa saka nanga baje wana ozosalekuza mokolo asuka apa na yo pata nini eloko nini batika massage na nani nabenge banaka na kuna ozotika bato message nini nabokusa bango mpo banusola mpina nde ozosirikaka nani bato aputu bauti na belgique barubi oleka na agence na lambert bonde Solange Diata natina Diata baza suku bandiko ya Ness Makia ba petite sœur propre Ness Makia bati ba col Coli nda uzwa Diata ba wana mwasi na Joël mama na Jonathan balobaki bongo sawa c'est bon babloka bonde fo pesa ba message c'est bon msusu wa application intonzi alubaka na msusu mwasa Serge Mbondo naruba na te na mira nkande wapo oyuka message ya bosoko zo bozo lobaki te na kufashe jamwe na fonu mulai kuna na katu uti anga kuna pana non c'est bon za makambo kisomi te soko pesa message esili oza na besoin yeso balongoli yo mto banolesa attention napesi namdiri rezo baruba soko munu mtu akasumba iluku na zantu yebaka akusumba iluku wana po akabula na batu me bato oyo yakupesa bazali kula bato bakuleka na nzila oyo bango bakuleka bamisusu bakuleka bamisusu bakukatisa misusu bakukenda kudwa bakukenda kudwa te bakukenda pa banani
o baokalipala bango eske baza to baza te omona ta mosusu bavandaka na bango te mais soki bavandaka te seke babimaka bakandaka kote mosusu yango wana baluba ndenge wana bango. Kalombo! Yo zama be mikolo ebele boye vraiment yo kendaka oumelaka te mais oyo oke motako vraiment nazuli yo bakwantaka par-ci par-là mpona babiloko na yo Yo moninga nazokima mbango awa. Tika. Kalombo na nyokwami mingi vraiment. Donc so nayeba na ngana luata mutuka wana te. Na luwe mutuka moko donc na evite soki mutuka ngo ya fuata dimba soki ya nini. Nyokolinga na ebisu yo. Voyage donc ya boye pasi ba pani soki 3 fois mobima na nzela. Tala ba mikolo nyonso oyo nakomaka kala wana. Mais nazaka na nzela. Na ebisu marchandise na ngana na perdre yango et en plus ba mbongo kolia na réserver équipe na umelaka te nyonso na perdre ngo kaka ndengo wana. Alors ne naza boye pokaka naza na lettre batindeli ngai epa na yo na pesa yo na noko na yo yango moni exalike na koma mbango awa. Entre temps natiki mutuka bazo décharger babiloko na banda chargement kala mingi te. Donc nazozonga mbango na kende babiloko boye soki armée kuba tindela nga ta mutu moko ya mutuka munene mbeni naso yaka na mutuka na ngai moko awa. Maseba alobina kenda tie sasa. Ah bon? Oui, Maseba kumi na mukanda. Maseba na nga sapo kanyonyi chibambe wa mate sapo wa Maseba na ngai. Okende ka lelo. Alobina kenda na bonga manakende ndengo yibu yo uzwa ngatuke. Dans ce cas, on a une surveille, on a eu un bon moment, on a joué tout qui est balamou, c'est ça? C'est ça, papa. D'accord, ok. Genda malamu, Kalombo. Nabumbaki yo mwa parti ya ntulu na jikuliza. Tukuja ngo njila. Merci beaucoup. Itala, comment ça là? Chicha parole à Dieu. Ela kala bela la camion. Nzambi na soka ndo kumana kiesa. Mado yo mado mari mwanza tam mado yo mado mari mwanza tam mado yo mado mari mwanza pram patam oui. Oyo lobaka o bayaya bako. Bayaya balobaki bako. Oh, nakozwa. Batindaka pe. Papito minga zo kosa batawa. Mais dernièrement te robenga nga. D'ici là, il continue à promettre pareil. Il n'a pas espoir kaka koya. Kwa zawana za pire mutu nanga. Mais Yves bazobenga te. Bazobenga ta biasa na ba problème belé, azo na déplacement belé bana zo kipe bango tomonika bango bo baza ba fama belé. Bose bazo luka. Ça va croiser ma bombe. Bonjour maman. Merci maman. Qu'est-ce que vous prenez? Vous savez que vous avez un scroll là, on avance après pour terminer de commander. Ok, merci. Il nous a la bouille. On met la masse à la masse. C'est pas pour rien que même que la place mon bon na souvent na ya kopema na biso na lembi na ndako na ye mon cher mon yebi ke cadre me mingi ça kitoko oui ça bien ngana ya souvent kopema na ya comment on est le cadre moi na sus c'est ça kitoko ça passe en tout cas c'est bon ça me rend mal na mon garantie maman oh c'est bon ça va omoni vraiment cadre nasepelaka nango makasi po eza place moko ya repos ya bien calme là maman aza gentil maman aza gentil maman cadre comment on a dit Maman Rose.
Maman a sepelaka mingi vraiment pour maboke olambelaka biso awa. Oh non, on ezaka somo. Ina tubango nulle part ailleurs. Liboka na memelaki wana. Dernière fois yako yaki na ndako liboko na liaki wana utaki awa. Mosala liboko maboko kitoko hein. Merci pour le compliment la vie. Vous êtes kitoko maman. Ah bon? Oh maman, tu es jolie hein. Ah bon? Merci. Oh, merci maman. Merci maman. C'est pas une cala. Mais finalement, otikinga kuna oye kofanda na yo boye ozokipenga te. Est-ce que biloko no sotiela inga kuna? Otala rappel herbe ya ko déranger moi ça mo. Assisina nanga te boye kofanda wa bomelaka mabansa. Hein? Chiro yebi ke na saka ngambo ko na so ki pe ba client na yebi to. Je vais prendre soin de toi. Appelle-toi s'il te plaît. Mongo kombi ba ye na ngondenge baza wana. Et puis ba ye ba sombi ka mulangi moko. Yo moni wana mbongo wana ba dérangement bazo sala. Hein? Ya tokeni. Sentez-vous à l'aise. Hein? Okay, non, de rien. Yo comprends maman souté. Comment tu nazo signaler nga bikiba? Nazo signaler bana nga ko le batepo. Joana ri obi Joana type. Ngai Monsieur na mona yité, ni ba yité. Et puis quand tu ngai azo courage ya kuganga. Mario. Akota libale passer si waza moto wa linga na sala ba makambo na ye. Il faut lo yibisa ngai. Donc tu me suis comprendre bango te do atika mwasi na ena bana sundola bango. Aya awa okotela mwasi libala kwa ibi kesero wana sala balar na ye. Mon chéri bi ke mo mena yité. Hein? Tika. Joana za zuwa blague te. Ya beta quand même mwasi ne ba mbata na miso ba client. Egonga akwenda lakira asambo kutu bako wakakwa yo seu yeo bateyo katena ni wa tele no simu pepizwa kayo seu yangu makambo oza kusaiza kusimbate wapi nani iloko natinda tata liboso tinda nga na yaka yero obige yaya mama ambasali nga sepeli nango te koma yaya ko parvenir ko bengana ngai abandi ko gangela nga na ko koma boye ono a souffrir pour kende poto atangi na internat ye teki ba mai ba effet et ça la voyager muta contribuer azati donc muto achama kolona ekuna te alingi kutu ba va et vient wana te. Bien. Imanya ute jama. Siko ya contribution etiakite. Bano unozwa kula Cesar Saddam. Na nyonyo mwana kidari so ya kimbangisi. Berizo. Bazanya ni ugason batinda kambongo na sai ni pana bangu. Yani futa minervai tikene za kufuta. Akota kinante. Unalufanya mama ambao unabandaki kupesa ya bandaki kuzwangute. Ente nena kindopo akotangu siko inombongwa nani so kina bizu sala konti au kufuta et puis tata ngala zoeba bien kolia suka ngamna kenda ko tikela ina internat koma lelo ko wanga na ke ba oida ite ba biloko ya sali ngavi wana sepelite ata mukete au parvenir ko tinda na ba sentinelle ba simba na nzoto ya ba sentinelle ba kende kusimba point oy kutu mwana ketinai edi tiki mbukusu atinda kambango ngana sai na vina eta banga ikutu nafuta mine vai te na lala banzala te pona mwana wa delonde agui banga na kuzula esijo bakukanga indo na sebo ni papa delonde natinda kenda kuzombongo atindi basi ba sentinelle babibila mwana yaya lobi muta sala ba va et vient kuna te ba contribuer na ba voyage na yete muta koma kuna te na ndako na ye ba dérangement ba contribuer te nani na ba voyage na yeko bozo déranger pamba azo sala nyonso bozo ndima yete yango bengani ngai eza pe mambo ya yebisa papa te
zama mboyesa papa te ya fiston obimna pa mako mbeye bosala ako na muti bobosana yo zaka bosati ya fiston boss penda babalo mbaba yebi okota lopono pango okabola biloko basi mituko batala yo tutisa na banzete tina ba mire mbongo batala nyoso silisi penza ya fiston wana pe ako ata moyiba kota ndaka yiba za bien oyo sala mais obosala kazande kona komba pamba te donc honorable penda so men avenue lo kozanga ka ba veste bozo mbongo boliaka na papa biso ku na shiko parce que so tozali lelo yo na boy ni nyongo bego taba zali mbongo yaya na zali bate sosa ngaki mystique ya koka donc matungulu kana ba ai na ba ndeni desa ngaki so ezalaka ngo kama dernier des sauces vraiment tala lobi so sata makama moko boye ubakisi ata poto complètement biloko ezangi lelo ba ndembi ba ai tika tika ulio tunde sepelite je peux nous laisser la tunda boye pour nous vous n'en comprenez do comprendre tout ngam no bisa mbongo na lia kana tunda biso se prozo biso ma so se bobo ngala mna pa bisa mbongo nemte bu ko na ba shimo ka yo moko vi ngasi na bisa mbongo na pesa olam yo ko na shimo bino suko lamina moyi yo na per bu da mena so ngata na to ko mo na ye ali to le sibiso misa ngala mo na pesa tala petit yo tala o ko manquer nga jamais na niveau oil jamais ni nango liko bla kolia manquer na lo ni nango na ke ko ta na ela tapeti yo bibe seringa vraiment na travail na ke ba mbana ka ba nini na so ba saka fufu awa ba ke ba na sa papa Congo petit yo bana ta ba biloko no ona ne sanda ko yo mukulu ndenge nini yo so na lecture nini papa eto zo kama mu petit so lo ba alors pas venir ko manquer nga liko bla kolia aso ba nini ke biso donc il y a ce papier avec au travail après simbongo so biso to lambi après to ka biloko to lera na nzungu yo pe nani ubandu ukoma lokula yo mkunjia we ozo laksani soko disi bisu ne logo ya mukobi misimbongo otaki ba makine yo wana omani utaka ma mbungu donc yo moni obimi ndenge za boye Germaine Mbidi Katia ndenge zo kansa tala papa nabuti binu na pasi ngamoko nabuti binu na pasi mutu moko tazaria wa akoki komibima lukula ye mkunzi nanga yo biso ozozunga sima maladi na yo zozunga sima papa na pesa yo mayele kitoko lukula kuma mutu maladi bala ta mari de nuit na butu ozo binga ya ata kasi bana basi bakoma kabile numbo ubari mari de nuit na butu azo yo tikele yo mbon mabija wa ozo kudidisa ke mwana mkebo adisha yo akomi lukula mkunzi ndako papa siko yo ozo parvenir makolo babuso makambo solo ba oyo des fois petit oyo c'est pour cela mon azo mankanga likwa bya kolia kala bande lelo to yukana yo uzali mwana muke yuki banda lelo banda okende pa yaya na yo ndeng José kende pa José de Londres kende pa na ye José yibise José Alex yo banjilo yo ye pia zwaka ndenga kende la putu papa tamaga kama zo ba José ana atalingati ngala luka vila ndenge na ngana obosike teke momba ya José zo vila ndenge na ngese kino akindi puto abosapi yo oyibi yaya na yo Germaine Kaba ba makambo sala José na putu ti José akuma mbongo yibi yango pona nini kuzala ka presse soki nanu babingi yote na mbongo mamaki ya mama ni kome mutu odisa biso éducation le zako joa na yibite soko za banani ata jeti bilomba azana ba comportement na bino te na putu bino naza kubuta bino à partir de ce aujourd'hui yo za kuzunga mboka yo lukula mbongo na mamaki okumi lukula yo mukunzi yo kanga se mataba na ye aza kuzunga mboka yo papa kubandelelo ndengo zaria oza na mbongo moko te oza kudisa bisu na ndako kaka soko balubi na yo mbongo ngamu to maladi di paso ngamu na tinda ti oza na kiste wana te bakende ko paso le yo yango sote mkomtu na utobulo nango na bambata bande lelo soko mwasi ya mukidi ko dinga ka disusu te bala mari de nuit na buto ya utikila ka yombo oui aya utikila ka mbongo pasi mbongo wana odisa ka pinga ndenga ye azo disa na mbongo azale leso
Papa, tu as le bien. Si on va continuer, bon, on dit comme nous n'avons Kashwana okobumisa ngati tata kulanda buyite muno papa omoni sikolo omoni sikolo maloba no solo ba awo monso nanga aleka makinga sikolo amakiyo nini omoni nali kam nini bilo msubi yo fibo yiba ko manke afiro ta mama no yo te tata no ndikte amanke yo nini po a depression keneye papa nga ko ni mabetiso bino bolo ba tinga pa na sipena ngote papa yo bi bien seri nga mana ka maladie hein na so ba saka fufu na tana ndako abili mozolia mais pour lelo la komi boye malade zwi ngai na fani na ndako o mo ba nga doki maka moko tu donc o mako ko se pesa atanga ite pona lobi ba la mari de nuit malade ya mwana e kumi na malade mais papa sika yo manda mutama abada mari de nuit lupango bi na za mona bien te ifuna teka lupango nazalaka nzoka ya kokufa mokonzi yosekusa nyonso oyo aloba kaezali ya solo nzambe nanga azali na boma onete Bonjour papa. nali bino mopaya Paya. ndeko na bino ti ebongo bakoli oyo nayelaka bino wana nautaka nango na mwene ditu si ye nde atindaka yango ti kalombo Kalombo. ya na bino Mama. bongo bakoli bozwaka ti lelo boyebaka te eutaka wapi Mama mama bishi kalombo wewe mukachi wa maseba kize na bombela ngatawa Panda na papa. nsapo nga mwana ya nsapo ti mwana ya ndikuna ya mwashi ntumba mukambilo ya atinda mukanda banda kala po vale na yame ba misala ya kunambuka kuna ileki mingi vraiment yangu lelo na yi penza kuya kutala bebilo ko mususe tikana jibongo papa uyo kokuma ondengene kasi papa sare vale monta yi ngane mna ye na ye kobosani ngai ngane na yela bino bakoliti commerçant nakenda bamwene ditu nakenda parci par là bakabeya kamwanga bon comme namemaki mpe balettre moko boye efaki natikela ye or na kati ya balettre esalaki ke ye bazali na besoin na kisasa préféré naya na ye ngai moko awa parce que akoyeba mpe te eza mba liboso ya kisasa mais utile ke naza pressé fo nazonga parce que naza na ndeko nanga moko Hermé Kaba donc azouta poto kala mingi te azokita kini fo nakende déjà na rejoindre ye epa na ye mais botikalaka bien merci papa ok nzambe apambola yo lokola oye kotikela ngai ye te tosala déjà famille mituka mpe ya nango naluwaka meme alingi ozonga na ozongisa mpe problème te ata mpe yo mama olingi omona mpe mboka susu ana yo semeka na ngai noko na yo ashakufi
Masebe Masebe Masebe. On ancien. Tu rentres déjà plus que l'heure avance. Mais maman, je rentre déjà. On m'avait déjà donné les provisions et d'autres choses. Mais on ne m'avait pas donné les $30. Je sais tout cela. Mais présentement, tu sais ma fille, je n'ai pas de moyens. J'ai fait trop de sorties. Oui, puis que la tine bon pas ornella la beauté africaine à Paris. Parce que maintenant, ma marchandise, il y a des strings, des parfums, ma montre, ma manière à bloc. Et puis, surtout, je ne sais pas ta grand-mère qui est ma maman Marceline, Hussein Gambango, Mona. La tine qui est bon, moi, tu es dans la voiture. On va le transport qui chasse ça. Non, un coup qui m'a dit, on a un cocangoté. Et on a moni, tu pars, tu reviens dans 10 jours. Voilà, je vais te donner. Ah maman, dans 10 jours. Oh mais moi je dois travailler les examens. Je n'ai pas de syllabus. Ah maman. Non, comment je vais travailler? Tu es ma seule fille unique. Je t'aime beaucoup. Je te dis vraiment la vérité de mon cœur. Je n'ai pas l'argent. Asabé. Non, comment vous n'avez pas l'argent? Je vais te donner. Nadobi, Eric Mwanangele tingara yipsaki yo. Oui, ndekwa Socrate womo. Soko lingomo na babona aide, soko lingomo na bango na restaurant chez Mère Chantal. Kobo sanate Isabelle Chimanga. Oui, maman na letri. Yewana. Bon, yipsa Isabelle Leka na agence d'Isako. Et pas patron Ramsès. Ok, une agence, oui. Oui, tu tindele moi ba bilo kuna. Oui, une agence Kakawana botu na pe Alexandre Louyeye. Ah, ba patron yete. Ah, na kina wa tongi na 9e rue Moroboya. Da fandi si penza fandi si. Ok, merci. Ça va. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Donc, quand on fandi aux autres là, et comme ça, n'a pas quoi aller. Au remonter le Missamibali, si vous continuez dans Ndumba, je vais te chasser. À dehors! Mais si vous continuez dans Malembe, il y a Boyokate. C'est les $30 à syllabus, parce qu'elle doit passer l'examen dans 2 jours. L'expliquer dans l'ambon, pour la série va sortir moi mingi. On dit à niveau qui est pour que ça comprendre. On est jusqu'à la fin à ma solo. Ce qui maman est bien bon, exact. Ba professeur $30. Basila qui mboudi, baso ango. Boni ko tungisa ba mama boy. Yo ningo ko sa mo commerce. Chéri, pesa nga $50 wana retirer la veste bala mo na précis. L'école en mboudi. Ba bo sala marche, ba liko sala marche te, siko bo déranger ka basi abatu ba $30. Siko ba peso pare, OK pona no ba body. Pesa nga na kende précis na ngo. Là pour na body wa pesa pour na classe. Mais chéri. Finalement, to fani na chambre, tozo vérifier ba $1000 wana tozo tala soki ba $100 wana katana nyonso ezala bien. Na ninga na mizuela nga na bi non na fana na zo mbala moko. Siko po pesa nga $50 comme boy. Olingi bampuku balia veste nga na pressing. Yandi mosi. Donc expliquer on dingue nini pour comprendre. Bon, vous êtes sous si il va sortir belé chez papa. Quelle sortie? Quand a tongo sorti. Pesa nga na ken. Et puis yebsa ba professeur non, ba tika ba buzo ba wana. On a remarqué là-bas on a campus kuna. Libéré nga na ken. Kala soki mwana no aizate pesa nga yanga. Pesa nga sa. Mbongo ezana pi, eza mbongo te. Mbongo te. Nosa miracle te, eza mbongo te. Finalement. Na lobi pesa nga sac. Na mbongo te. Bon, pesa nga clé na na fungola valise na yo. Di na lobi pesa nga mbongo. Obi pesa fungola wana nga monda zo mbongo. Di boni boko moni la nga boy. Pour moi na kesi na nga Frida dans la poto yango zo moni la nga. $50 c'est quoi? Pesa nga mbongo.
Oboyi. Oboyi. De pot pesa ngambo mutu nini ozobanga. Nazomona mutu tawa. Pesa ngambo. Papa munene bo discrétion ezalaka. Discrétion nini? Dès que tu nini mbonga batali kelemba nani. Pesa ngali kelemba ni. Pesa ngako. Zela kasi mbonga batali kelemba mo koyebi mo sona ndanga za matata. Soka yebi vous allez. Ah, to expliquer. Ah, pourquoi ranger bino mbala. Bali boye. Tala. Lelo tombelanga soso wana pe. Na mwa pondo ezala. Awo mela kotote. Ah, l'autre fois que tu lia qui n'a bien été. Yo, na 2 minutes à wate. Tu rentres à l'institut là-bas. Puis on va observer dans ce là. Na mono na mobali, au moins ndé na sala bino na mobali wana. Bon, chérie. Oui. Awo mela te. Tu vois, là c'est. Quand on est dans le bas, ma fille, sans faute, tu viens chercher ton argent. Par là, on va s'en aller. Que maman s'est ratée. Maman. Que maman n'a aucune noté. Que c'est expliqué, maman. Pourquoi je néglige ma classe? Pourquoi maman je néglige ma classe? Maman, qu'est-ce que je fais? Pour négliger ma classe, maman. On peut s'en aller, on a ma pressing, maman, on a ma veste. Maman, sans son veste, elle est qui a la valeur, on a yéba. Ma classe, maman, on néglige, maman, ma classe, on a un jour. Maman, on lit un bon, on a un go. Maman, on a un moko, ya moi aussi. On lit un tangate, maman. On a nini. Pas comme moi, maman, on a la mort, maman, on a un fort. Pas de maman, pantalon, on a quelque chose pour ma tanga. Ah. Maman, pourquoi tu me fais comme ça, maman? Pourquoi tu me fais comme ça? Maman, je suis dans un monde, on t'a dit ça, maman. Maman, je néglige ma classe, ma pression, ma veste. Maman, a été malade, je suis un bongo. Maman, je suis un bongo. Maman, Dieu, c'est moi, on s'est négligé, maman. Maman, c'est à moi, ne t'es pas encore, maman, pardon. Maman, pourquoi on se sent à boyer? Ma classe n'a raison qui n'est qu'à boyer, maman. Maman, Seigneur Jésus, n'habitez dans la salle pour la mériter, ma soeur à boyer. Uza kudiada? Kaka boy. Iko na mboka kuna ngani ngene sala interna na kuna mboka. Papa mikupela te mena na mboka. So papa umekuzula te pene ngawe ya kunoko. Yayai. Na pe bozalaka na ba bloko yo. Ibele. Kalo izalaka ibele. Aloba. Mama ba ta mususwa. Yakalumbo. Baby ya. Kozanga yambale ndako ya pasi. Eza mpasi pena. Mimi depuis ya konga kama mumo kwa karto. Pula bige. Kokuma monoko. Mtasimba ngazati. Tuka simbinga nana yana ngana. Nana usimba. Buinde bien. Funu giaka. Muri mu video yo soko nza kudia teza mapemi. Vous sentez le bien ya personne. Yakalumbo. Sula ngo mfina mwasite. Nazana mwasite. Wata. Kota. Oh, chance, ongolu. Oh, chance, boy. Umewa. Na utika ndaku te? Ina bayana ngandi. Mbakota naka. Ya kuvanda. Na batata alia po. Mama busama lamu na ndaku. Busama lamu mama kulu to bilo ninyo. Oyo ndakala. Ndeko ya. Oyo kulutu ya bakadini. Auti na mboka ya muntu ayeli biso biloko oyo. Sakutu vraiment. Biloko euti mboka tindeli biso te. Ngalobaki mama. Ngakoki kutia ngai moko to. Oyo ya bino sana. Sana kati na nda.
Ya Kalombo, ndio sepesa ngande uliaka. Ngana ndio kaka bo. Binga pona lia boya ya Kalombo. Pona mina ba vitamine. Ngana nga santé za la pena te. Ya ngumbuza ku ya minene, ukudia ndele boyo. Kalombo. Awana chisasa bakataka fufu boye toto papa. Usako ukata fufu na jiboko ebimishi mutu likolo ekamachi makolo chena se jibo muna katikati. Ukudia ndele. Aka. Kai boy bien mama ba ngo ka ni olia ka te mina ba vitamine to olia ka. Ta so ngo loko ya Kalombo boy no yo ka kitoko boya dia. Ya Kalombo kan. Yo pe mugolo msuna unasema dikala. Como ndo bakati leo ni. Ana babetiza. Ole mingi te jo abi. Ngale ni. Mama kweti. Akata. Bomo na nguti. Mo hizo mbali pa mbali. Ale tuti. Keno. Kenda nayo. Keno. Kakatelo mabe. Ina ngama. Yoko ina mala chance. Kalombo, uzaku bomba jiboko ya fufu na jima mukongo. Ya kenda na. Ya Kalombo lia te. Nakuja. Ndakala oya tongo lobi na tongo. Nda tongo tu naso to yani. Tu na ngai. Le to sa famulu te masangu te. Mulu tao. Yo pensé a mulu tu. Allô? Grand frère, excusez-moi. Non, pas qu'on pose un numéro à Mickey. C'est qui n'a pas boy, rifé ma tête wamba. Ok, bah numéro, non là t'as 31. En plus, 60 semaines assez. Net au vite, on a le voir au monde la tindelenga. Couleur d'origine. Ah bah viens en aïe. Tout ça est bien nyoso. T'es mis au kauka. On peut s'attendre mettre Ebola. Si vous bien d'âme, vous pouvez pas les lèvres pour nous. Papa, on a s'appelé un en haut. Merci, non, il s'agit José. Excuse-moi cela. Ah, bon, ça va la Retour de la parcelle. Papa, ça va bosser, hein? Stop. Retour de la parcelle. What's fiston? Le propriétaire de la parcelle. Dans la Bengaï. Ça va? Non. Quoi? Comme ça? C'est quoi? J'appelle ton téléphone. Soit on met cellulaire, pourquoi? C'est un homme d'affaires. Ah oui, je refuse pas. Et en plus, tu te fais pas voir, pourquoi? Tu sais, j'étais en Afrique du Sud, j'ai fait Londres, je suis allé à Dubaï. Ah, je ne sais pas une décision, bien je sens que tu vas me mentir comme ça. Bon, allons-y. Non, je refuse, c'est pas comme ça. Comment ça? Comment ça? Non, mais ça fait pas. Comment je peux m'en faire? Tu me laisses comme ça, tu m'appelles pas, tu m'as rien, tu me signes pas, tu fais comme ça. Papa! Papa! Boss! Oh, ben honorable papa. Fais-moi le gars, fils-toi. Bah, français, papa, est-ce que bosser là,
tata kuta zane boss te o boss Fiston donc ayebisi moi ça ke yende ye kolo lopango ayeko luke a nde na seki ba moi Fiston ke na ata ngelo nya kanda bazo kende papa yango yo teka lopango papa na ba na de la base pa ya komo zo o penda ba français boy papa akuteka ngo akudila mbongo wangu ateka soka kudya mbongo wangu etoli wana ateki nani kutazi mbongo te sakufaki oibaka bitwili nangaite kyo naza pima vanga ateka basa ba français bazalaga te ela kusayina compte minerval akomina bona yango mwana na iloku te muninga pulwa bosaka na yete ya bosaka te akendaki iso kingwanzu akende obika zokosa mwa saba nzambe na ngai yango afiki sija ya butu katuka akendaka na butu kalanganga so kwa peso iloku kubyaka te vidi kindogo yeso papa baye ndako azande je bisu na ndako toza na bisu bien mais kolala ponge bien te lubi lelo avana yana no pana yo na butu na loti mabi na mwana mbari atam telemi penza mutakala ndenga babute tima boko na pos na tunie usari ndenga nene po utelema utia boye ya ndoki azo yibsango sumba zileti mikata otia maboko pone zo mayelo ya zanango ni yibsiye eza mapima kashi ezali ni mwana ini bata utu bati boko ibango ngai na maga botu butili mukaga boy bindengel salaga sakina paumona ndoki foyo buzala ndoki butili mukaga boy yo seme ko yori ngoluba yo zandoki te na butu ndano bongwa na kamwasi yo ibi yangu bien ngwa ndikunangati ya kende nesi ya mabele à cause de toi long tu sala nyoso ndikwa kufa kimukulu na mela poto buti deja bana ikamna yidi apena yipsa yo verte lupangu oyo yo rosario zo tukila tolo lo sumba muna ndikunanga ya mwasi abandaka kumema biliki nde lupango lutunga ngu yangu na yilelo batombuka batumbisinga mingi tuzoteka lupango oyo yo ngana yo tout de suite nazo zo ba commissionnaire tuzo kabla mbongo katikati yo zuya yo ngana zuya kondi ndiko mwasi ndamu na ke ubwake le yena simtia pale tukunda sirwa sans enfant nani sans enfant nani sokuzana malemo kotanda kwanza awate ozo sexa ngasemetika ba talubie ngana yakande kunayo kingunzu yendomba tela muke kusale jete seme soko za mbali simangana njitu nala kiseyosi mukolu soko butie fena kusimba yuko yo simangana njitu akusimba simbangana mono yo soko za mbali na simbi wana za usimba ya basi soko za mbali odingo ningi sangana yuko yo yo uzana nini ngana zana nazana maride nwi nangana butu nakuma na maride ni apecha kama mbono nani yangu yaga muneta uzalukula londanje salukanja dimene lupango oto mesidi zoba ugangiringa pa tersa yakuzolupango bondi kunyayo lukula tubuta bana mbongo nyosu na pesa kana na banga ngamukushi nayo so za mlainde sina simba ono nje eloko nini yozana ngoyo bidibidi yozana bantu kuna putu bongo yo ibanya batu ngana putu nazana zoba toni tunganza zana paiti yo tindila kawini ngaina Londres uyiba tunazana ba ngana zana komba wonga na Spain na lubaka yangu nguluba ngani yo bidibidi tamba exotica tswama teka kabikutu oya yutan oyo zakuluba soki magomba namba peti batoya tindila kayo azala kapena misi siko yo zukulezi ofinga kilambangana lati oyo mama tikilanga peti batoya bluzo ya bana pouvoir ya mama tikina yona kengla bana na yo bakende na putu yiba kate kikuta pauvre mère tile lulata yibite pouvoir bisu nde kuzonga ndekuna yupa kufakala iloko ila kana mona kangu bon kibo kiseme kipikufi kiseme kikufi bon tuteka lupango jua mikanda tushine tuteka lupango kibuku kiseme kikufi tukaboni pimba bana maya memaka ne bidiga aya sala ga yangu ya kuzrebo bibi o memanga mno kufile yo njambo kufanya yo soko teki yangu tebiri binezo kufa washiko soko kibukufi chafanya kenda kufunda na komi nalubuzale bele batiayo alors wana teka ale kenda wana oganie mene yibisho bidibidi toza bandeku na kuya bitu so indeku ikufina uyaga ndoki ay ndoki kingwa yangu lamba kana makala ulata ka plus tala kupelu kula mutake kuloya
uzalukula masota masumba bwe anyema ngwako Maman Koulou, au juste là, on comprendra, ok? Depuis les qui depuis tongo, les autres tournent les cambolingo au lobaté. On communique à souci. Depuis les qui a, les autres tournent les gopes sans réponse. Souci à moi ni maman langa. Papa Koulou, souci papa Koulou, papa Koulou t'as coupé depuis kala. Toi si tu bosses à ma cambo, so comment on peut bien. Mais les autres comprendre, communique à souci à ni maman. Coupé? Aka, Pamela. Mwana naleka na ngai nango sa kumona ngai yawe sa sushi ya tata na bino tu papa na bino asha kufa kala na yo kaka pashi kashe na ye kutala jiloba ya nsamba elobi moko akukenda moko akuchika lukula na chika liboyi nga sana sushi saya jikamu yanda kwawa mama nakachina nda kujikambu ya nsala isaji nakachina nda kwa wa mama na saa kutala uyibi chisansa muntu lukula ngaya wanashina mesana tusaa kujia lelo uji lubi ukujia to muko lubilo kwe sato ukumelata 5 litre ya mayi ufwandi saa kumoni lukula awa na saa jisusu na mumbongu to mampa na salaki kuchia jibosu ya ndaku na saa kuteka mampa na saa kuteka jisusu to mikolo yo ewuchi kuleka tusalaki kujana akati na nda kwawa po mwana mubaji oyo Eric le patron de Cosmos oyo asana mputu mutu achinjilaki ngai mwa mbongo na kendaki kuswa mshikawe franga nyosu wana ishiji yangu na chinda kikajini na lubi kenda kubinga yaya na bino ya kupesa ngai mwa franga na chia na jiboko na kenda kusala kumanda jisusu na boulangerie Shuarina Karina basa kuyuka nsala bakimi mbangu baye pa ina bino baje fufu baye kulala kachi mama mupaya munene na sana ena kachi na ndako mwana wabenda kalombo kimumanya muntu muchisasa to kalombo akugenda kuchepa ina ngani kalombo ayebi chisasa to ayebi muntu to Mama Koulou les comme yo vendez souci depuis na yaki pour la tatouana yo maman non connaissez si la kanga bifulusu na zonga mboka ye tatouana ayebite soko yena kisasa biloko esili bazonga ayebi yango te yo akovanda nango o supporter o raisonner Karina Lia o raisonner Joari o zo surtout charge ya tatouana o tia na mapeka nao yo za muto o supporter bato mboka nde bazana bazaka na makambo na bango ebele ndenga zaka flou wana azonga donc akosokola misu ne amoni clair akotelemela koloba biloko eza ya papa Koulou ya noko na ye to mama ngani kalombo atelemela ngai aka chika koloba ndenge wana kalombo asakaka ye moko lokolo sakumona ye wana apesi mpe bato ya mboka bazaka bandoki bato ya mboka bazaka bandoki ko ozososola te mama Koulou mombongo mapa na o depuis tozalaka bana mike mama bandeka kotinda nga mbongo mapa nde bandeka kofutela nga minerval lelo mombongo mapa ekwei balocataire na o oyo nyonso bandeka kofuta le 5 basi bafuti mbongo mais lelo tokomi le combien basi bafuti yo ndenge aza kaka flou wana azonga ntango akosokola misu ndenge aza flou wana yo fongola misu no liboso esalamela mpe bakamarade na kaka boye to papa ya bango akufaki bato ya mboka bayaki babotola ya bango lopango chance bazalaki na yala bango na poto Noël Mbokolo ndatindela ya bango mbongo basombi lopango bazovanda sikoyo yo soki babotola lopango na yango akotindela mbongo mama osana leson mukolo mususu nafandi na saa kusukula bilamba na kati na lupango awo namoni kalombo bafandi na kajini kalombo asaa kutuna ntalo ya baporta asaa kutuna baporta nyonso oyo kadina asaa kuluba na ye awa bafutaka 50 awa basaa kufuta 30 ba 20 ngasaa kutala ngalobi aka jika munene kalombo akumi kutuna makambo ya bandako kashi na ye kutala ngalobi saa jisoli ya bana kembwa luto suka nde sajika mumunene ye kufungula ngai lelo sajika mumunene mama kaje lukulo lubinde ngwana ngasela ki opesha ngai mwa franga wana nanu na banda kuteka
makulutu nga na otika lopeso ata infra na ngai te ti mokolo koyokaki obengani tata wana na ndako nde nazwi na bakisi oli ombongo bakisi na mambongo ya mako Papa! Petit nanga. On va mangai. Eh petit. Ah. Petit. Nazo luko partout. Nazo mona hote. Hein? Obi bien que nga avant na vivre faut ka yo sala. Hein? En plus obi bien que na mta malade. Mais pourquoi ça nga boy? 4 jours mobimo so mona na nda kuté. Olimwe kaka boy kaka. Hein? Donc 4 jours c'est dans ndako ozo yaki wana ozo mona na te 4 jours na soli ate petit. Nous mona nga boy donc na vie na au moyen te. Uli na kufa vraiment. Hein? Ah! Nangani nango. Eh bien. Oh, nani kingasa. Na ebi bien que oteka na ba terrasse awa. Na luki na luka o na comme na terrasse mo kuna malheureusement na kuta na masa no na oboteka na bangwana. Ba singa ke toto sanika kala mingi te, ba singa nzela oyeli. Ya mona la nyo mbangu ti awawa. Pe en plus no sa bongo papa zo luka o makasi. Hein? Il faut ça attends bima toi tobi ko tekaka. Mais quand même 4 jours c'est beaucoup. Tobi ka na sima na yo. Hein? Mais quand même attends que tika oya otala so na ndako. Hein? Nous sommes na bodoki na kenepa papa. Donc papa lobi ke nous avons patron ba voyager qui donc azo futa maté. Donc na esa pesa aluka tele ko moko lia avec kisangani maya komela. Lebi émotion na la zomo le vie. Opanga passe ya so. Hein? Na comprendre binoté. Parce que on a toujours na go laisse bino na ndako ka. Hein? Si vous bosser vraiment ndele nga na bosser. Hein? Parce que to go ba no continuer. Parce que son azatité. To go ça ce qu'on dit. Bon, ngala ko tena fa na ngala pala la faut bosser. Comprendre? Ngala ta opère de tenga machine ngaya. Les petits. OK bwendeni. Toli. Ah, petit nanga. N'expliquez-moi bien ma petit nanga ngo question ka boy. Vous avez entendu quelque chose mon gogo. N'expliquez-moi bien kana ngai. Hein? Ala tenga na bosser. Voilà, il s'appelle ça juste dans la les petits nangai. Mongo pesa ngapa yango yo petit. Hein? C'est là non te petit nangai, c'est là. Ah! Ça va na ya poka pa. Oui bien que nga la ma debi ko la fufu. Ça ka wala fe. Na la poka na pale. Petit nangai, t'es ça faut vraiment. Tala. Père ça posa na yo, hein? Il faut ça la tout comme kuna na ndako kuna. Oui papa lukao. Siko tala. Pardon c'est là. Petit nangai tala. Siko mongo pesa oyo. Ça la ngisi. Kona pike la ote. Mwasiama nseba makambo tumoni na dimetan na 7e riwana bisu parlement debut tu telemi wana tuza kutanga ba journal tuza kutia ba commentaire tuza tuza ba ke ko sinele di konzi protège ya bubuli yondele amiral bas bantu ne ba lwata ka azoba maître tele ba pake na ban Sudan ba lwata ka kula ba robot mwasiama nseba ndingi ba nyati bisu fimba muntu na muntu njila na ye tu paka kuti di papo na ye na una lokoti ko lokota bananto una dia tai loko te mwasama sebe ndina za di bumu ai me na tari kuna biloko izate mwasama sebe utajua na basanyi na ngai na moni izate papa iloko isato lelo na lambi iloko to uyebya wa ntisanso tujaka na delistage lelo buji lobi bukujato lelo delistage za jawe pana biso nina za kuyoka nsulu tunamona ko za kuningi sulu amunyinyi penza ulami musunyi encore ningi balwandi bisuna pumbuki bateresi wana banzala wa dikonzi kaka na jipapo sala ikupumbuka mbangu oyo na lokutina njila bisa pateke tikari kuna kembo aluto kashi eloko sa kumona wana oyo sana moto sa kuyoka solo isaya bisuto isaya bantu oyo ya shima koko na bango ye kuja neza matata
yango wana bayaki kutia mbabule epai boye na jiposo na shima kuna eza na kaka mopepa esaka kokota to mbabule esaka kopela malamu to. Mwachama seba vraiment biloko ya ndaka okume kusangake muntu aliba we ujunshima meme bwa chini ukajua masepa mere zeta kare na yakite na tuni mama o alwambite o biloko izaza na moto wana za kupesa nsolo ya bisute tolamba kio na tikela kio zulanga ekala na ikala mingi nazo ajibunga sala no kipenda kuzo sala no ki tela pepa bangwa nazwa zwa na maya maboko mama so la boko po ani no tikela ke biloko yakala maya maboko kanga munoko na yo awa na kati na ndako tolambaki natikela ke biloko madeso mpe topona biso mbale ye moko na ya kalombo tala osama yela to lezaki mpe na musunzu ozalaki biso mbale ya kalombo sikoloba biloko eza te musunya ya bantu bavoisin biso lelo tolamba kulamba eza na programe oyebi yango mpo okalombwa ye na kati na ndako andema jikambo echange eloko nini echange biloko ya bantu nakamata na abimisha napesa kalombo Kalombo za sanfo somali pa. Mo bi ngo mama zala bongo po ani nyango a. So na pese sanfo boye kalombo zwa. Zala bongo po ani nyango. Ndende zala boyo. Buji banda kala nanga na ban fufu. Lo bana. Na ban soa na ban mankenen. Si sanfo yo. Zala bongo po ani nyango. Bilo ko po nek so na ye mo ko yo pime na. Papa. Ngalubi na kati na ndako wa kubando yaki na nswa na ndakala ujina kati na uyaki na ansaki afufu tujina yo sheshiji balubino na kati ya chisansawa soki oyena biloko ishidi ufande uzakuja ukuluka ishika ya ukenda kuzwa mususu to chena mulume na sana mubajao uyema nsebana yo asha kufwa kaka ngai naluka chite kuna pesa yo ujia mikolo nyonso uzakuja bino bantu ambuka pe bujaka fufu muketo shikawa uyina jipapa wana kati na ndako epa yo kendaki na bisapata tangu mususu ushu chiki bapesho fufuji lukula butunda kate uyo ya kubakisha mususu kaka awa papa ukuluka musalo to najisha kwa mikolo nyonso usakuja ulobi po yaki na biloko na ambuka biloko ya ambuka sheshila kikala awana chisansa kujia izampashi usabu yeba to ukusonga na ambuka soki ujingi kuluka musalo nasi umweba shema oya Você nem a tinda que eu não compro que ontem, essa que ontem. Chemin n'est pas technique d'accord? Non comprends que ontem. Mais on avait bien expliqué. Le problème c'était quoi? Ici on devait mettre maître de maison. Ici on met client, le premier visiteur, invité d'honneur. Ici on met madame de maison. Ici on met le deuxième, la maîtresse de client. Ici, on avait dit s'il y a le soldat et le civil, même si le soldat avait 30 ans, et le civil 20 ans. Arrête! Yo! Mais et bandit au sokoli, au pangusité. Ngana salango la place na yo? Salfi. Bi, yom tozo relaxé. Poussa da. Yom tozo relaxé aux la salité. Au témoin zolo ndiri talabino. Vous qui balabino tala ozo dongola nani? Yo na vi na yo ko zo mobile kitoko boy. Keba na yo Tu vas continuer boyer, je vais te chasser. Baso monon o laki ba panta pouf ba nini ale, ozo tambola yo wana. Mais kota na chambre solo. Joana salaire na zulipa na koti na ngona chambre na kimi. Ba ketcho zo na ba ketch na ba chaussette et bimisi solo. Otiki boyoli otana moyi. C'est quoi ça? Tu vas continuer boy na yebso na kobenga na yo. Et puis yebaka te oza déjà na carte jaune. Et tika na bambo moko po obima. Tout na ba joueur. Di, yebsaka mwana na yo Naza mobile na yite. Et puis jamais na fi na ko moi ça boy za salité boy. Na ça la fierté. Na ça la boy boyete. Na la ta boy boyete. Ti ba cravate change. C'est quoi ça? Et puis douche tiki salité na na penser la rayer. Tu veux continuer boy. Ngana ko tiki na bino nda kwale na ke. Siko to ko tala ndenge bogolia. Et là, merci. Jusqu'à quand? Au soukoli, au tiki de salité. Papa Loba, au soutenu n'a pas regard mon corps, on dirait les kambou na yata les kambou tala ki bonté. Merci. On dit le wana wana ndako. Yebisa mobile na yo.
à côté de ben d'accord nangaïté ça peut papa nangaïté on le bien réponse aux autres personnes là voilà Nancy réponse aux autres personnes là voilà hein osuluka ni wana yo osulukango tu m'écoutes tu dois te comporter bien comme une fille bien éduquée et meka boyende qui renvoie la bilobale qui camarade dans boy té maman c'est pour la papa aux autres la kaboya na ngini ça Mama itu dia kalau kakak dia. Kamu Kamu salah ko, regarde bien tout. Ati mo vraiment mama tu zala bati. Tika lumbona kalombo zo negizo zo mona mukupamba wana. Kamema ya na ngai ata ndeko na biso mama. Tika lumba utimbo kalela ye azo mona mukupamba, mais nzamba mona mukupamba te. Dia moi mbali ko basakana na ngote. Lobby vraiment na oti ko na zo na ba camarade na sonya modèle wana. Écoutez, quand le beau du pantalon en PC, et puis vous avez bien qu'il y a un mauvais sérieux. Au du pantalon en PC, c'est pas pantalon en modèle. Non, ça va gagner dans d'accord. C'est comme quelle comment 4 heures pour 4 heures, 5 heures. À tout cas, maï. Non, nanda comme ça dans gagner. On peut s'en sur solo pour la sanité. On peut s'en sur solo pour s'en coûter. Et comment kaya kalom. Et comment kaya kalom maman. Qui monte maman bebo qui wapi. Ajini ngalobitu kama kelela wana. Ezalakate. Ezalakate za domestique te. Maman na ina papa na ngai basa ya na leki ngana ko benga mama na tata mwasi ya ko benga papa na ngai noko asa ya na ngai ya makile ko longola te ko bakisa te na mama zo sala mama na zo sepela na ngote kwani ki mutima mabebo mama soki yo kufi lelo bazo sala biso makambo yo sala kalomba mutu musu est-ce que ça bien te iloko nini na sala kusala kalomba soki asukuji bilamba na yo mapesa wapi ngakanishi usaku ya lokola mwana ya muntu ayaka na jikambo afanja sa kutuna mamana makambo sa uleka na ndako yibiyango uyibiyango makamine lekia kalombo lokola usaku mona ye wana kalombo asana ndoke mama zo continue ka kobakisa makambo zo continue ka kobote ba makambo mama ndoki ya kalombo yo moni yango wana muntu ndoki ya utimboka aina bandakala na awa tolie aina ba mafuta na awa tolambeli kindoke mona nite ndaka le sile mafuta esili nde kindoke ya kalombo bimi uza kumona meso ya kalombo kariene za meso to meso ya kalombo wana uza kumona lokola eza minene wana isalie balance loketa iza na kati ya meso wana jisu moko iza na 5 roketa kalombo soki oza mushika liboso na baroketa wana sana projecteur munana asaji soki abete projecteur wana zakuluka muntu ya kubuma tango akumona yo nda ye kubwakela roketa wana eye tutiyo yango nda abetaki na mboka eye kubuma tata na bino na kati ya chisanza papa kufaka na maladi mama yebite ke papa belaka papa kote hôpital a umi asali 1 mois na hôpital tozalaka papa na hôpital te yemoko lobi nzambe na ngai mobali na ngai umi na maladi boso okota molimo na yo so molimo na yo lozo papa pesa kim tozaki ndoki pour nous c'est nzambe so molimo papa siko to bake roquette mi ta kalombe komi roquette bakokango ndoki. Nancy? Nancy! Maman! Lobi, on est une Chanette dans la tête. Et bon, ma ta Chanette. Ah, maman, réponse aux autres personnes en Rwanda. Chanette dans la somme qui a un valeur $3 000 là-bas. Réponse aux autres personnes dans le monde en roté. On a surtout la roté, ma fille.
Qu'est-ce que tu n'as pas dit là? C'est bon, tu n'as pas à côté de la chambre à la bille. Nancy, raisonne bien. Ce qui est dans le campus, c'est que maman a attaqué. Peut-être na bossa nya on a eu là. Maman, look at bien, so monito. Tu es mobile là, on va fouiller la chambre. Non, mais mais finalement, beaucoup de gens à la réunion, na lobby lambelanga ma foufou, na lia. Beaucoup de gens à la réunion, boy. Et toi, dehors! S'il vous plaît, chérie, ça tombe beaucoup bien d'engoyer. Oui, mais je n'ai pas ngana. Non, mon côté, nous te l'engoyer ngoté. Wana liboma, yango réunion boye au sala, au PC cheneta bomba sikoyo otunanga. Donc na ko moyibi na ndako. Chérie, ça boye. Non, ko benga ngali su chérie. Mutozo kanga moyibi ozo benga chérie. Moyibi ye yo pembe na yo ozo le ba chérie. C'est quoi ça? Dis, zongi sa cheneta wana. Zongi sango siko, soko ngi na salo mabete. Tant vous avez bien la chambre to zakanabi. Na salo to za biso mibale. Yango zo yana ba camarade lawa, ndoko yo ezo ya pobo yiba. Etikali mukote kana ba kityo. Muyibi ba komono mwasi pa bien o lati bien, nzoka muyibi. Olongwe kota salite okomi na muyibi. Keba! Eh ngai. Chérie, espoir na ce que ça qui passe. Ngai, na muyibi te. Bodi na ngoya ya ni na yipsa ko isana ba nini boya vert noir ya nini bunga. Makamba ba pote. Go banda ko chatem. Espoir asuka. Na kanisa qui ta pa no ko lo ba ke yo to simbia. Bobomi ngai. Tala, lobaka ya bomi yo ko lobate ke to bomi yo. Ponga soki nazana besoin chenette na bengi kaka. Mariam na Londres bien leki ne ida. Chenette ko giao. Lobaka ka bomi yo ko lobaka ke bobominga. Bo wana nani? Plire lo science na nani? Tout ça cap soumissatoire. Ce qui m'en a suité. Yo suité. Maman Maman. Ngai papa ya ngai aitikanga na moyibi te. Tunande Mario na yo boyaki ne awa apeso chenette. Yo nani Mario? Papa wa tozo tangela kombo. E boy papa na ngate Etienne Bukusu. Qui détient Kimbukusu. On a maintenant kabela biloko na poto. C'est quoi ça? Papa kabela biloko. Eh di moyibi. Zela, ngana zo pesa communiquer na télévision, ba télévision nyoso. Que soki bomoni mwana mwasi wana moyibi. Boyendeli no kokota na ndako bato. Yana kinga ko tinda yote. Moyibi. Bima. Papa, abima te. Na moni na suki. Je crois qu'on perdre. Et là qu'on a valeur boité. Celui-ci c'est simple, je vais consulter le marabout. Nazo que consulter le marabout comme ça on tourne à Koufaka.